Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panza na wapi? Babi Edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons la télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, Saint Thomas, collègue nanga bodo, il m'a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Mbote mingi na balandi à www.panzasangoyacongo, autrement dit Panza Sango Bilili, bay basungaka mingi Edino image. Bazalaka mwa moke ebele ba Patrick Malwavengi Global PM Service yende ya sala rapport Edino image azala kitoko boy azala yi mokote Igor Balou simple mais beau beauté plus l'argent, sans oublier Ginobelli so bomo nanga bien habillé comme ça ezabongo Ginobelli couture dans sala poété ngai nazala kitoko boy vraiment mingi orlobeza na ngote na yambeli bino combattant monene na kombo ya Général de Gaulle. Ça fait longtemps bunga pe na combat na yeto tout so sala ngo su na ndenge ni so na kuzu so pe abima ma marche to mona ke pe souté mais lelo a partager na biso moi message o ya zaka Tshisekediste ya pe sa position na ye Tshisekediste. Alors to retourne na yepe liwa ya papa Chichi un an yango yo soit disant bakunda na nte mais biso to dit que bakunda mais il faut éclaircir biso bien ezaka nini bako bloquer bembe ti jusqu'aujourd'hui un an ezala raté n'importe ce c'est ça la mala mokili ni mais to yo bon panayi sans plus tarder na yamba invité na ngai. Bonjour Général de Gaulle. Bonjour papa Edino image na CPLI ko yamba yo lisusu na 2018 en tout cas na fait na ba bonne année vraiment ça fait un moment tout le monde na pe kala. Merci mais merci pour la fêter bien pour mboka na biso yo eza na day bato ba sepela na bango hein wana yo ndongo zo mwa bato zo sepela o zo sepela baza ba collabo so mutu zo sepela ma mutu c'est que aza ndoki siko ma wana biso esila mukolo nini ma wana biso esila ka mukolo oyo ba collabo ba imposteur so ba longwe na mboka wana ndi ma esila pour batu ya bien de ba okota ba su pouvoir pour batu baza na pouvoir siko to ba za lokwa ba médiocre la médiocrité ba médiocre na bango ba ça médiocrité na moni parole en osu place hein parole monseigneur la médiocrité ba bengo médiocre donc ça médiocrité ça ba forme belé médiocrité za lino so zombongo à l'état aux sommet bana ba ina ngopoto umone mboka na mboka na yo mo donc ça médiocre. Siko boni bino na combat ezo marcher bien combat siko to komi bena combat liboso ndenge na bisaka yo lettre ya manga na 2000 ya biki tout obenga bango ba obenga bande ko no ba combattant ba combat na ba combattant ba ko bebisa combat lelo to moni ba profiteur ba bengi ba Tshisekedi ba za ba profiteur
bazolanda ndeko na bango Chibala Bruno Chibala baolenga nkoi banani wana ba profiter ba Tshisekedi mais nga na ebi pe oza Tshisekediste naza Tshisekedien Tshisekediste ezalaki tant papa azalaki vivant ngai na kiaka mo wana Tshisekediste parce que aza moto alingaki changement d'ailleurs so oza moto alingi changement oza Tshisekediste parce que papa wana pe alana idéologie ka toujours changement alingaki intérêt à peuple alezon sa défense à peuple yango alobaki le peuple d'abord donc idée on est le peuple d'abord toujours eza idéologie donc to baki na ndenga Tshisekedisme oyo apesa biso malako ke bolinga mboka na bino bolinga peuple congolais et bien bon mise en charge mon général limbi sanga la kacho maloba na moni obimisilinga so ki Tshisekedisme na yebaki Tshisekedien ça trois et comme trois il y a Tshisekedologie oh là là Tshisekedologie pays si ko yoso bima biso wapi alors mais là on va toujours mot clé à politique on a aucun de moment il y a qui non aligné sur non foi sur non quoi non aligné comment il y a aux arabes Tshisekedistes président va combattant non asa président combattant asa profiteur ta na bien Tshisekediste so muto bien Tshisekediste asa profiteur donc banalelo muto ba mina Tshisekediste asa profiteur un point très so nous la zande Tshisekedi azalaki lobo za Tshisekedien point barre parce que Tshisekediste bozo Chibala aza Tshisekediste et on l'a encore aza Tshisekediste lisanga bonga aza Tshisekediste yewona bazo nyonga peuple ba bo ma peuple alo bani et on te baki toza siko na temps toza nango pas question de Tshisekediste so muto amena za Tshisekediste aza profiteur bola na bango souté to komi Tshisekediste donc muto sofa Tshisekedien bon so kim za Tshisekedien expliquez-le. Tshisekedien entre Tshisekediste na Tshisekedien. Bon, Tshisekedien ezali mutu oyo alingi peuple, mutu alingi mboka na ye, mutu alingi intérêt ya mboka na ye. Voilà ce que ça créé par qui? Idéologie toujours ya Yemei. Yemei qui expliquez-moi tout Yemei. Visionnaire ngai au général de Gaulle. Yom do créé ba idéologie wana. Idéologie papa singa papa yebisa bango ke bazo kene mabe. Yo le bala mo na Tshisekedisme on a bisaki bango il faut que landa d'ontologie à Tshisekedisme donc d'ontologie dans le cas Tshisekedologie. Dans Tshisekedologie eza ba ozo misabele hein, ozo comprendre ba Tshisekedologie. Et Tshisekedisme. Ba Tshisekedien. Et Tshisekedien eza le quoi il lamba teni. On a des drapeaux. Et là c'est qu'il y a Congo. Donc so za Tshisekedien o lati Tshisekedien ah na lingi changement. Donc so za moto linga changement yeba o za Tshisekedien pour papa na biso etien Tshisekedis alobaki que faut que linga mboka prenez-vous en charge. Ya zakili azai toujours ko lutter pour mboka za la bien. Donc yango na moni ba boma etiko tisikoyo ya to lobela likambo elo pour to sala commémoration na. To ko malano wana to ko mi wana ti. Ah mais oui. To ko malano wana expliquer ce que Tshisekedologie. Tshisekedologie ezali cours faut pas pesa yango po ozuaka lokola langila bon voilà ba langila biso za sko Tshisekedologie ezali ko sala congolais mabete tala quoi au moins sko to la mawati to so tala on nete mona vidéo mama zo lela ndeba ba okufa oui azana kata Tshisekedologie Tshisekedologie faut bota mawa au kansande ko congolais zo kufa asali ni pas marcher et ça Tshisekedologie yango wana cours pour congolais il faut linga ndekono congolais to sala musika to kutana awa yo za mumbata ngaza langa nene obika na mumbata ke na ebite na solo bakala la bile zo za mumbata oza congolais pa bambata bambata Angola na bambata na biso ndebo bateke ya Congo ya Brazzaville na ba ko bateke na biso mais to sala ba yelo komoko to sala yelo komoko donc yamana bike Tshisekedologie ezali amour ya patrie. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemei, Patrick Malouavengi. Idéologie à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à minene été et kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo.
Maman global PM Express. Yango biso toujours artiste oyo tolingaka toujours bato baza na baide ya solo lokola Patrick Maloven. À aire d'ouverture na biso ezali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Maloven ya rara iloro lutu o day o Fred o wapi na Angola na Congo Brazzaville na Congo ya biso moko RDC lo makasi oyo nyonso alingi atinda biloko koluka mundondo te tokutani awa na Global Express Patrick Maloven frais terrien maritime téléphone edino image okozwa yeza kaka opesi o récupérer la Kinshasa Patrick Maloven Global Express ndenga solo. Bonne adresse, y a pas de Mindondo 25 rue Léon 75 18 Paris métro Château Rouge même métro Macadé. Poussa na Global Express pe avant na idéologie ngwana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloven. Global Express ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso oyo toza na France pour la resunga ba déronation baza na étranger, précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Toza na toujours tinda ba colis, toza na ba fret oyo tinda ba conteneur, les fret maritimes, na les fret aériennes oyo tinda na avion. Totinda pe ba petit colis, ba colis express oyo sala 2 jours. Et soki ka wana te, to ape na service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que comment la mission. Qui c'est que idéologie et ça amour ya patrie. Au tel ne bande bazo kufa ah bande on va faire les 31 et ça lui passe. Aux ana katia qui c'est que idéologie. Donc et ça lui passe ndeko na zo kufa. Obite kaza muluba, obite za mongo, obite za mungala, obite za muswahili. Non, aux qui peuvent otarguer pour aza congolais. Na tiseke idéologie, tribalisme yati. Tena kata tiseke idéologie toza tribalisme et lozo sanction za langi la lingala. Tant on a écouté na Chine, ozo ba ozo manger Yahweh kumama na ba andeko oza congolais to ko bandeko malamu na botika ye akende wana ezali chanson ya révolution ozo mona chanson ya révolution na Congo ba bola ka ozo ke na mbia c'est ambiance donc wana za ndeko wana chimanga yayo yango saluti ndeko nanga continuer toujours ba idéologie. Mais quelque part, elle est là qui paye. À ça, concert à mon état, combattant. Ngai soko benga ki ngai de ngala ya ngale lozo molanga boye ala na mboko na koma tara sisiko obi ngati siko na zu passeport congolais te mais yo na ngaza ngunda te leo na sabatu jumsu na ba passeport na deux passeports bomo na passeport akale yali passeport o msuate yo yala sur le passeport tout yo na zuite na za 10 ans ba penga 10 ans te possible na ke il faut la passeport pour na za validité na kila changer bande ko musu to za na komba bokoma ba réfugié yonde ko muso finga Félix to yo za lokutu Rwandais o lokota mukanda so na nenga cimetière ne to ka solo na yo na Félix ko boma muto tu li solo to yo ka ko lokota so yo ahani so ya ahani est-ce que congolais comment ya ahani tu bi ahani za Rwandais yo so ko za Rwandais hein copier bozo ko copier on a ma photocopie bo ça bo photocopier toujours tant aux congolais ça toujours congolais et ça te aux congolais tout le banaza congolais na botama maman na papa na za soda colonel général tout dit c'est du mensonge et aux yebana calamité ba dossier na mitu zo yebana ko tika Félix ça mwana ya papa Etienne Tshisekedi forger politique bana papa ni surtout atamo ça la politique azate hier andimia ça la politique to tika ye asala na Mobutu te asala na Kabila te azama maboko pembe après azama na kin atangi na kin akoli na kin ayeko ça na poto après bo mané atanga français te mais vous êtes malade hein bon malade na mutuna bino ngai na osenga na bino bandeko ngai naza mungala na sem naza mungala mais naza Tshisekedi mais na libi ke candidat na ngai pionnier na ngezali Félix Tshisekedi na benge Fatiti Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme on est Fatiti oui Fatiti pona yo ko boma mutu Fatiti no chai maboko tozwa mboka na boyoka bo pesa soka 5 ans bino moko ba biso to humela on est baba to humela 2 années biso mon général tant tozwa mboka social congolais tout aba nozwa mbongo boye ba radia congolais ozwa tumbongo bino bo vana poto boyo landa biso kuna mbango na averti bino bo landa biso ka Fatiti a du pouvoir
bino bata poto bozonga mboka mbangu bino mo boya mbangu to même c'est notre bino boya à partir de ce que boya bokuta na biso oui na passeport na français fois na fwani na toujours passer na passer le passeport no français na bino ça c'est du papier ay na boîte yango moi c'est du Congo nga na souffrir na la passeport té na fandia boka na Chanel nationalité na toujours congolais ba c'est na Chanel na Chanel nationalité j'ai bana ba français mais moi non na beaucoup te ka mboka nanga papa et tenti serait d'abord pas question de nationalité mais toujours lukato devoir likambo ya bana bisto bota so ki papa aza congolais maman aza congolais moi na wana so comme na 20 ans a oyeb sabiso so ka lingo za congolais bien lingo za français so ka bien za français yemoka mais aye ba na mboka na kuna so ka osala aza jamais PDG aza jamais directeur na mboka ni na Congo ko pour faire batuke koza nationaliste c'est bien. Mais et ça na ba mususu ba vanda na poto abazonga Kinshasa ba komo bazu ba poste yango te kasi bazu ba poste parce que exemple ngamuya batu oyo baza oyo baza ba profiteur baza toujours ko sala nini balandi ka mbongo kuna Kinshasa. Oui, c'est ça. Ba ni mbongo pour na mbongo c'est ça. Mon général nena yeba ozo komisa bon voilà le Fatichi soka su poste le nom qui a eu poste ya Kibukondi président de la République. Est-ce que yopenda ozala sûr que moi poste ali en tout cas nga na yebi que Fatichi ninga zawana soka zu lelo aba voter lo bateke soka zu soka ouais mais président de la République. Oui kasi yango soka naza sûr que oza poste était mais naza si pour salaire ba futanga kuna na limite on ndima a pesanga pour ba futanga déjà awa so na kena monsieur fiche paye na l'axier aba mon général fiche paye nous de belé à la Congo toujours le kato bomsa mboka donc na limité le bangana c'est sacrifié na ndima mbongo na soa awa na boya yango na kele pona mboka na ke sala kuna so le na soa awa 2000 euros na ko ba na soa 2000 euros par mois so kuna abia pesa nga 500 bombo boy imaginer siko 500 kuna na 1000 na 2000 awa na pona atawe mo uza wapi comment que na saka awa so kan dibike andi bo mon général nengo soa 2000 kuna pe na photo 2000 na okende où les problèmes musala na sana ba idée nazana projet kuta ya minene projet ya munene kuta ya munene ona opesa ezaku de belé papa kuta azaki na projet yango yeta ngazata projet yango ba projet social tozanango projet makamitali infrastructure tozanango reconstruction ya bandaku ya logement ko sala bandaku donc na beaucoup de belé parce que tant to sala musala bomona benake oui Fatichi asali musala ozomona projet de société vanda mobimbe vanda to boko lo bango sikoyo to soto lo bango sikoyo boko tricher biso parce que mo Kabila zangaka projet société débat et salamate mais biso Fatichi azana pour la présent to tchema boko pour mboka ne koma bien parce que soto bito fana vanaka awa et lo mama longo yate to ke na mboka to développer maelo to zui awa et ça peut le rôle ambassadeur solo mboka ezwami Fatichi ba bino ba diaspora bo van studio yango sal studio solo ke bo komi na bo ça va mais ça bo studio yango tout ça combien de congolais bazana kata Congo wana tout ça 11 provinces na province ka mora pas parce que to investir pour la communication ba bino charger la communication ba pesi bino yango est-ce que ça m'a bé merci mon général vraiment to komo chité na ba sikoyo combattant non aligné. En tout cas, pour la question de combattant non aligné, na collègue nanga le kakiawa, Papi Volcan président, il y a ba combattant, non. Mais ba pesi ba dossier ou ba to pesa ye beaucoup. Non. Na lo babo Papi Volcan ozo kanga, na général de Gaulle. Oza famille na habité que to soit na yoté. Bo soit na té. Na dit que oza pionnier. C'est que die bolingo. Té ya za yi Tshisekedi sa. Yo Tshisekedi bolingo. Siko bolingo to mona ngwa. Yango siko aza collègue nanga. Collègue nanga. Aza collègue nanga depuis pendant les kala. Ya ola po ya yebi yango to uta musika ninga za yebi. Ba premier combattant za binoti. Na boité. To utine na toponi Congo to komi to lingi Congo aza to bunda kutu na kata château rouge donc et puis dossier on a mobimba za lango na maboko toponi Congo RCK tout aza lango na maboko RCK to sali cref na lobaka mama cref atanga salama awa ba président première sortie officielle à RCK j'étais comme fondateur parce que fondateur il y a RCK RCK to luto pona de chaque pays fait 2 personnes to ina kata terrain
nakata te tozali na Allemagne et banda ikuna mais ngai nazalaki nakata sécurité mon crée que c'est na lobi te biso azolo quelque chose mon crée que c'est ba ko toyi bangando ba biso ko bi général de Gaulle ba bia wanga ninga na ibité soka ba bi pour ça deux pays ngana ko ça 4 ba koti Louise mama nani Sali Odombo na koti Babin na koti Papi Volcan ba comme 5 na kata terrain bango bataillon de babi bataillon de babi général de Gaulle ndeni bino bokomi ke biso biso za fatwa munene bino Londres bo amukie Belgique bo amukie Allemagne bo amukie bo tika pamba biso na koti bango 5 ba sali ba réunion papa ici là ozomona to sala yango RCK ezali tout ça là j'étais là grève et salama to yokala après 6 mois toke ndeko nanga oyo na otanga kombote oyo otanga kombote pani bolingo de c'est que dia bolingo te babi soko tangi koma moto babi atanga komo nanga de funda de dommager so tangi na ndenga malamu ça peut bien kasi na olingala sa na tangi de bien te na bike atika ki bokonzi te akanga mala bikubokonzi atika ngote boyebi komo na ye na otanga kombote boyebi wana ça ko s'engager wa nena zolo ba boye ba combattant ba bi komone mutu mo to bandaka na ye abi azaka ka président cordon atika raté azala toujours cordon le boyebi nga bona ba routité boyebi donc comme on a otanga na besoin qu'on puisse succéder ya misa tu na no ba awa likambo wana siko to zo ba likambo lobinanga non aligné ndeko obi mo boso nga batute so lobi non aligné batu babi batu so bazana mulongo avant pas so eloko foza na mulongo yo lobi ngala za mulongo te ngaza na non aligné on soit pété yo lobi oza non aligné oza combattant non aligné oza non aligné kuno oza combattant te oza non aligné le monde ko sabotage to ebiote o vanda kula donc makambozo ba non aligné na mona place ba non aligné zu pouvoir zaté ozo mona donc il faut eba donc yango moni toza na temps au temps ils ont kene mukuse donc mama non aligné ndeko luko changer idée mususu ozaki ti sécurité au longo ti sécurité au comme pour la ça ba ti sécurité ba profiter c'est un vrai ti sécurité c'est quoi comme ti sécurité donc yango moni na lo ba likambutali journal européen na pesa annonce pour la na ye bala lo ba ki bu continue est-ce que on dit moto on dit mangote président ba pesi nyoso longo ba kambola to ye bakaka na la votaye balobi ba président nani Ngando pesi wala RC4 ba yo pesa ye ba yo pesi ki buku à l'état buku soki buku lupa wana lukuta wana bon merci biso to yebi ke Papi Volcan président ndenge auta ko luba na plateau alobi aza président ya ba combattant nyonso nommé bino boyebi yango bino ba combattant boyebi yango poponi akamba bino alors na yozo boyango na ebité bon tout comme si ko na commémoration ya papa na biso Tshisekedi banda kufa un an yango yo to ebité so bakunda to bakunda te est-ce que na mokili oya se o tozali yo liwa ya mutu bako ekoko vanda un an na morgue expliquez nous biso. Merci pour la question tuningai ezala ngo ka première fois ya Tchitité roi ya pakistanais et ben maintenant to kufa bato kunena akufa na depuis 2016 bato kunena 2017 yepe ça so boyebi te botala entre fa président ya pakistanais be roi ya Pakistan boluka ba kote mona ba to landelango oui mais suki biso sur les osenga le 1er février ezali une année à mort ya président na biso akufaki président na biso akufi ba assassiné jusqu'à présent yango na osenga na ba juge na ba avocat bino nyonso tunde bozana boluka bokota bolakisaki avocat na bino tout ça a besoin de juridiction ya ebembe na assassinat parce que azaki a bonne scène azaki na bonne santé akomi kuna ba mo basaki examen mon surtout après ayako kufa caméra vidéo surveillance ezali yebani bato bokota kuna botie poison ya nabi muta Pakistan akufa na poison donc toyebi yango donc le ba belge bandimi le loke ba bomara nani Lumumba donc un jour ba lo apeke yake ba bomara Tshisekedi na sûr ya on a dit que messe na ye ezozala les 3 na Bruxelles les 3 février les 3 février na Bruxelles oui na Notre-Dame na Bruxelles nazo senga na ba Tshisekedi bien surtout bata IDPC ba IDPC nyo surtout bato ba lingi changement ela oza na Canada na général oza na ba Congo ya kana ba boya solo lingo lia bien fo ya na galaxie mamoko na solo eza pena
le kota ba restaurant et donc les gens ne pas mambo la mbangité et ko découvrir que mambo la mbangareke et ko découvrir que mambo la mbangareke ba play bayaka mona bazabie ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo donc c'est que bon les onyama Galaxy Mango Tacos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. moto na yebisaka bino yeyo oyo alambamaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epi mpona anniversaire kaka donc moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, collègue top. Galaxy Mambo, c'est un endroit super. Il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas ambitieux. Le même c'est non. Où si n'a mis quoi? Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo, j'aurai bien. On y a bien. Ma mieux fait bien. T'as la rade. Mille par ailleurs. Vos amours. Voilà, quand tu as Mambo Galaxy quoi. Au Bellevilliers. Oh, la Mambo. C'est-à-dire qu'il y a un commis baba. Au salaire était à Bambisi. Au Bambisi, on a un monnaie à la ok, c'est Galaxy. Mais non, on met le Kilinga. Il m'a solo et Zapina. Il y a surtout pour commémorer. Pour commémorer Nani date na biso il y a présent na biso et puis tout solo là. Ce qui que cette fois-ci pour tout le monde tout kunda ou tous adhésion pour tout kunda vie awa pour si c'est quoi et bien machombe tout le monde pas ses adhérents et bien machombe na mon bien machombe to ra chombe ba boma akufa ba kunda na Bruxelles na mona mutamona ngazate donc et bien machombe pe kenda rabo voilà biso ya chichi photo ba pas ses ali mais tu dis que bachaka anga quelque part bazo bombango mais toi ya to solo là maman Martha ko fana kate pendant une année ala la kana seti suka wapi azape maman donc to luka moi to sa solution pour to luka moi to luka to enterrer bazo se beme kuna so kabila ko kunda été biso ke mikunda so ndenge makasi bana kito zuye to tike na pays du peuple to lele to luka place to kundia na ko donc neza bo faut biso ko ba idépécien ba tiseke bien faut tellement et ben ba vekende pona et ben ba vekende na Kinshasa ezanga nini et ben ba vie pour que na Kinshasa toujours boya parce que récupérateur bino ba tisekedien bozoboya biso to boyite ba tisekedien surtout ça to boyinde ba profiteur ba profiter pour ba tisekediste ba tisekediste ba profiter ba profiter pour ba ba kundi vie ba ba yambe ben ba vie to boya yango to elo ko sala ka ke e ben ba vie kene Kinshasa te pour bozowelela yango bazowela pour ba saboter yango pe ba saboter ba ko panza yango panza la ba zo bongo na ye ba yango tutu mamu surtout wala ba to boya éclairci ba balandi yango la moi dernier mot ezali photo kabwana biso en tout cas pour la dernière mot na ngai ali nazo pesa kaka annonce que ya chichi tozo commémorer cornaye le 3 février na Bruxelles na l'église Notre-Dame et aux l'heure nini et puis tozo la marche silencieux zana à partir 14h 17h 18h to côté église 20h to bimi to kota maman Marthe to pese mbote après mwana benana mais soko yebi ko zali tisekedien ozali motolingi changement en tout cas ozanga te les 3 boya les 3 ngamo naza kuna na passeport mais na oya donc na ndimi so ba refule na mon je m'en fous vous comprenez tu t'en fous pour la pour la ya chichi il faut na kende bongo mbote na bayo so balingaka yo photo kabwana mbote bon OK na pesa pesa la pesa mbote pa ya ba combattant surtout oya Afrique du Sud oya Canada na ba non aligné bango te ba non aligné te bango nyonso tout na pesi mbote na pesi dadu mutazo sa montage master web pro pesa papa la nga réalisateur ata comme était ba pesa comme Michel Kelele na pesi mbote ce qui passait Terminator mais la regretté comme là na ngudo bango de Terminator to passer donc Terminator en banda donc passer en banda na pesi mbote na mutu boyaki na éviter la pesi mbote papa kuna zaki comme Edgar Mokonzi na pesi mbote et na zangi cité batulanga boyebi tozanga na bango mwana tango ba kombo leke belé mwana pesa na kombo té boye ba général de Gaulle azali naza toujours tisekedien toza toujours bomma pona mboka nazo sima lo pas non merci balandi à www.pandasangwa Congo ezaki abino molobeli na kombo edino image vraiment ngape na kombo nga suka na pesa mwa mbote na baye
nyonso balandaka biso étoile d'amour top modèle et puis Misamu diamant noir Gisèle Eumba véritable diamant taillé de Bundes passé Terminator MK Mouswahili maman la Chelsea Parmoni Presley et Benji vraiment vous allez toujours yangai et puis mon général en tout cas tout le monde a dit ah le chauffeur on a toqué dans la kanda mabe merci à sepeli zamazolku merci Edino image moto aleki na image réalité moto pa kokalo na image réalité moto pa roya mekalo na image réalité Panza Sango. Suivez www.panzasangoyakongo.com.